Poivron vert oyo na oignon ail na obatsango na sauce ya piment na biso bandeko. Nalingi na trouver moi ba morceau na kati ya pilipili na matembele oyo totia ngo ngolo, totia ngo ba aubergine ba solo ya Afrique na pilipili ya jaune ebimi kitoko bandeko. Losako ba papa ba maman balandi nyonso ya Belinda Benz TV bandeko nanga boni bino. J'espère que vous allez bien, ça va par la grâce de Dieu. Yango to kutani les sous na butu ya lelo po toza butu pour la motivation dans la cuisine. Toza 22h bandeko. 22h donc ça vraiment faut la motiver pour kota na cuisine au lamba. Alors nga na lingi na lamba sikoyo na butu oyo 22h biloko oyo tokolia lobby. Voilà la famille. Alors, avant de avec Sabino Bandekonanga, recette nabiso, motivation dans la cuisine, na idée recette. Biloko on a sombi lelo kaka, potoli yango lobi na lamba lelo toli yango lobi, na memeli bino liputo ba mama. Otala na zonga sima. Liputo ezali ndekonanga. Babenga ngo, je pense litungulu. Botala nde salinga. Batongi yango kitoko simple moko lia kolata ka ba gend ko kanga kalibumu po bimate bandeko nanga. Moi mon pépé kota na nzoto. Mon pépé koto za l'aise tout ça ba mode popo et ça va bien fiko oyo basala on a forme oyo. Et ça li moi boye. Elle a mon super thé, mais ils ont liputa ya kitoko. Ils ont liputa moko ona lati na ndambula ngo boye. Pona okanga na moto ba mama. Siko botu na ngani. Na modelo nde batongeli ba mama. Na ndenge ezo sala boye, oza l'aise. Benga oye ba prix, mwana suka aliaka bien de kolanga. Yo mo so yo ki prix au kango. Voilà. Moi qui tambala no sali boende kolanga. Ok rendez-vous ya bana. Ok signer ba bulletin. Ok rendez-vous, ok église, au beti moi tour, tant bientôt ils ont changé bande kolanga. Tant ils ont changé, c'est le moment tous oiseaux babilo qu'on a biso y a été pour to koma ka été, to koma ka moi ba période de temps ils arrêtent bien que on a besoin ya ba manteau tout ça to se sentaka bien wana babilo comme susu et mona nate neti balibaya boy na prix oyo ndekolanga etikalika moko po ngamo nde na lati boy ba mama balobi na ozwa mingi bandekolanga na choite maman congolaise moko tolinga boy et sali bien kobima peka ate ba mama ovandino na ndako boye olati dibaya na yo olati liputa no moko ovandino za propre ovandino za ça va voilà bandeko langa donc na ye ko présenter libaya oyo ezali ce qui osepeli obengi ozwi libaya na yo na prix ya bien pour mwana suka aliaka bien. Voilà, bandeko langa. Alors, sikoyo, na lakisa bino, biloko o tokolamba bandeko langa, na bimaki, comme d'habitude, na kutani na matembele, na sepela mingi pe na matembele o basi bakata. Eza frais bakati kati. Alors, na kutana kinango, na sali moi ba course, vraiment na linga na lia moi musuni moko ya kotumba, ko changer moi moke na sombi agneau, côtelette d'agneau. Et non lakisa bino biloko toza nango besoin pour nous réaliser recette nabiso bandeko nanga. Voilà la famille bandeko nanga naza na matembele nanga na sombi yango lelo na sombi sachet boye na 2 €. Donc yango yo na bimisaki matembele bakati yango mike déjà on trier yango bien et puis donc matembele na sombi ba pima oyo 2 €. La sombi pe ba aubergine boye ba salinga na 2 €.
poivron nyonso oyo 1,50 €. Nasombi pe oignon vert na 1,50 €. Nasombi échalote yango na olambela matembele yango nasomba ye na marché. Nasombi pe noix de coco nanga kokoti oyo ya mboka ya awa te ya Afrique. Bon on balobi nanga, j'espère que eza bongo. Nasombi yango 2 €. Et na ba avocat nanga. Alors naza pe na mbisa okauka ba mama na bimisika 2 sachets boye po na moni yango mike mike. Donc na bimisaki yango bambisa okaukalanga na si na sukola yango déjà na tie yango na sachet na ye ko découvrir eza mbisi moko te oyo eza bangolo na si na sukola yango bandekolanga yango oyo ngolo. Et puis sachet mosusu ah oui nyonso eza bangolo nakalisaki oyo eza mongusu. Donc na olamba matembele na ngolo mais nazalaki vraiment na idée na lamba ngo na mongusu puisque ngolo epanzanaka. Nakalisaki na bimisi bambongusu mais eza ngolo na si na sukola na otika ngo vraiment minene bandekolanga oyo epanzani na otika ngo epanzana na olongola ba mikwa oyo. Et puis na otika ngo boye po naza na besoin na lingi te panzana na lia quand même moi ba morceau ya misoni ya poisson. Alors na lekai pe na boucherie na sombi viande na somba eka 1 kg ya côtelette d'agneau yango yo eza 1 kg. Donc 1 kg boye na sombi yango na 15,99 €, donc 16 €. Voilà. Donc ça là piment pour na kolia na biloko, donc ça la purée à piment. Tout ça li matembele et na otumba agneau. Côtelette d'agneau. Voilà bande kolanga na lexi bino biloko nyonso oyo na sombi pona réaliser recette oyo. Recette oyo bandeko eza na salango vraiment rapide. Eza ba recette oyo naza na tante nde tolobaka viande otiki yango po marinade kota bien non. Ngana na temps na te toza déjà 22 h naza besoin na umela na cuisine te. Mais malgré na salango rapide na linga pe eza la malamu. Viande, il faut kota ba marinade bien, il faut kota mungwa kana tomu ki ona zalango bandeko. Po matembele e umela na ngote. Et puis nde na salango vraiment rapide de façon que e umela te. Viande nanga na sokola yango, na saisonner yango et na tiki yango epema le temps sikoyo na banda okata ba biloko nyonso otomoni. Donc rozwanga temps peut-être je sais pas mais au moins viande na biso moi mungwa moi bikela kela ezokota déjà na kati. Donc il faut na sokola viande ba maman. Bandeko nanga na sokola viande na biso na mungwa oyo gros sel naturel yango pe ebimisaka vraiment ba salité na viande nazo nika yango siko na mungwa oyo ya minene wana en même temps pe ezo kota mwa moke na misoni ya viande mais na ko rincer na onika yango vraiment bien omona mai wana ebimaka noir ba salité bimi yango nazo rincer yango sous na passoire bien nazongisi yango et na komi sikoyo kwa assaisonner côtelette nanga nazotia na tie mungwa d'abord na tie épice nanga oyo assaisonnement oyo ya ba légumes na bongisi bien na otia ba biloko nyonso toza nango besoin pour biloko na biso ebima kitoko ba mama viande nanga ebima kitoko goût vraiment ya kitoko na tia ngo mwa muscade na tie mungwa na tie assaisonnement ya légumes na tiaki yango arôme ya sorte mususu aromate na tie
natie mwa bikelaki lebele bamama moke po ça la viande na biso ezala goût ya kitoko bandeko na nga. Voilà la famille oyo aza na besoin ya koyeba biloko nini on atie po viande na nge ezala malamu otie na commentaire okomi me mama nayebi ke oza pe na bikelakela na yo wana na bakisi persil en poudre nakisi ko kozwa moutarde na sauce vinaigrette. Voilà, nakoma mwa ko éviter kotia ba citron mingi na tiaka na nga me ka ndenge to changer ka elambeli ba mama pour goût ka ki changer na monoko na tie citron te na tie sauce vinaigrette. Sikoyo na zwa ba viande na biso ka nde na osala na ningi sango vraiment très bien pour mungwa ekota partout na osala ngo boye na yoki eza goût. Allez, na yaki ko kanisa ke na bosa na ekotia ai. Nazo longola biloko na tali na frigo na moni ai ya bi bon na bakisa po na bosanaki na eko bakisa ai na tie quantité na mona ikeza malamu na ningi na sekwe lisusu e na tia ngo pembeni na otia na frigo te na bongisi liputa na tie bocho ba mama. Voilà, non na moni bongo moyen te na tie de côté. Babi, tous a besoin ma boumou la biso bimate donc la salle en bongo ba maman après la komi ko bongisa ko sukola babilo ko na saleli pour plan de travail nanga ezala propre et libre na sala sikoyo misala musoso ba maman. Voilà la famille, na bongisi biloko nyonso. Matembele na sukoli yango très bien. Na zipe ngolo na longoli yango mikoa. Naza na tomate fraîche. Toyo na usala pe purée ya piment. Ba ndeko nanga piment o toliaka na biloko sili. Donc naza na ba piment, ba pilipili. Na tie matungulu, oignon na tie na ba ai awa na otokisa yango. Na otokisa yango so na ngina sala sauce. Na sala sauce nanga ya piment na ba poivron vert oyo ndambu. Na okalinga yango d'abord na litungulu moko. Na lingi piment na ngeza la mwa croustillant na linga olia piment na mwa ba morceau et ça là na sepela mingi bongo deux fois. Donc na sala bongo na tokisi nanu na mixer yango ba poivron, oignon na mwa tomate muke na sala ngo sauce après na sangisi pour piment eza vraiment makasi. Na lingi piment ya makasi te donc na ko adoucir yango nde bon mona na sala vite fait. Peut-être na filmer te mais na olakisa na suka. Pona matembele toyebi ke matembele bandeko langa ezwaka vraiment temps mingi te. Alors lokola naza na ba aubergine oyo nazo zwa pe ba aubergine nanga nazo banda kotokisa ngo avant puisque ba aubergine ba solo oyo toyebi bandeko langa soki elembi te ebima lokola caoutchouc ezala na goût. Donc yango pe tozo tokisa ngo déjà pas. Na remarqué ba maman na remarqué te mais na sepelaka mingi na échalote. Na minute oyo kande na kati ba oignon vert oyo ba ndembi oyo na échalote na poivron ba mama solo moko ezopesa ya kitoko. Échalote c'est bolambela kango te bo mekanan. Ça n'a rien à voir na matungulu oya pembe. Yango vraiment ezalaka na solo ya kitoko. Solo vraiment ya kitoko. Nde naza na oyo ka ba solo moko ya bien. Donc j'espère que pardon, recette na biso ya vite fait aux malamu. Piment eza vraiment makasi.
Naganda sandene, oui. Il faut na banda. Na banda nano. Koto qui sa ba aubergine. Naganda na 4 solo. Na auto qui sa ngo pour banda déjà pour lemba. Donc, toza na nzungu na biso. To banda tout de suite. Matembele les tableaux quand les bateaux banda pour ça la matembele. Ma foute est chauffée et puis moi montant dans bandi kotia la échalote. On tient nyonso. Abaki fin dembi, oignon vert, maman. On va ça oignon sauté. Nati yango ail. Oka. Bande kolanga. Na ozela ba échalote et belate. Ndenge komi na niveau boye na ozwa sikoyo matembele na tie po ekalingama en même temps na ba échalote na ndembi. Après koyo on fait mon kalinga. Nabakisi yango poivron bande kolanga, poivron vert. Nazozwa temps nanga ba maman nakalinga ngo siko nyonso bien. Ba maman nazaka ka awa kobalusa na kobalusa. Donc nalingi kotika ti po so matembele ziki bubulu. Na pemi moi 10 secondes na balusi. Na pemi moi 10 secondes na balusi. Matembele komi kobilisa mai. Ekomi kolemba. Sikoyo avana tia mai ba mama nga na otana mungwa. Mungwa ekota bien. Aromate oyo ezala mwa mungwa me yango te pona meki ezwi kutu te. Donc ezaka na saveur a mungwa na goût mais mungwa vraiment ya yango moko non. Donc tozo tia sikoyo mungwa na biso ya normal. Matembele bandi ko bimisa mai ba maman mais na ne belika te. Na esko kozwa a tomate fraîche na rotia kaka mukie. Donc na rotia cuillère moko mibale misatu na tie 3 cuillères. On continue kobalisa.
nayeba soki elembi déjà soki nako continuer kobelisa yango na matembele. naotika yango lisusu mwa ndambo bisa mai limisi vraiment mai mais naokontinue kaka kokaninga yango naobakisa babiloko etikali bamama. biloko na ebeli te bamama me eza na goût matembele elembi bapoivron mpe elembi. sikoyo na etape oyo bamama nalakisa yango oyo la famille na etape oyo sikoyo tozotia yango ngolo vraiment soki kaka mpo na nga en tout cas nayebi te oyo eza bakado mapamboli botala eza na mikwa donc osala très attention. heureusement kaka biso mikolo motu tolia yango mpo ezala goût mais eza nde mikwa mingi. bamama natie sikoyo ngolo tokotisa yango nabalusa te mais ezala na se ya matembele. Voilà. Alors ba aubergine yango bandeko na nga na pasoli yango mibale na ozwaka na mai nango yango nde tosukisa boye na mai oyo totokisi ba aubergine déjà selembi. nalingi matembele bamama ezala na mai mingi te. kotisa ba aubergine na kati lisusu ezinda vraiment mais na moi il faut nabakisa mwa mai moke osino te ezika. obakisa ngo mwa mai moke mpona finition ya recette na biso. ebelisa mpe ngolo. Voilà. naomeka mungwa 5 minutes après bamama naomeka mungwa nayeba soki mungwa ekoki bien ndenge nga nalingi. pour l'instant natiki yango nanu boye nazwi bapilipili na nga mibale natie nakangi moto na nga pardon nakangi nzungu naotika yango boye mais naolekisa yango na fe oyo ya moyen po ebela vraiment malembe bamama. awa sikoyo mpona pima natie mungwa natie na bapima nyonso bapima baai naotika yango etoka avant na mixer yango bamama. baoignon vert oyo bandeko na nga eza deux sortes. so osombi sorte oyo nga nasombaki ya mitu mike wana ezalaka na solo makasi koleka na oyo ezalaka na bamatungulu likolo. oyo ezala vraiment na solo makasi mpe solo kitoko. et puis mpona bapoivron nga na remarke ke bapoivron oyo ya corne oyo ya milai wana eza na solo kitoko
koleka oyo ya mbuma boye. Et puis oyo eza mwa tendre koleka oyo ya mbuma wana ya makasi. Nde pe kana nalobaki na préféraka échalote ke matungulu oyo. Yango pe ezalaka bien, mais échalote vraiment ezalaka na solo nango ya kitoko ba maman. Voilà, donc le temps nyonso tosali babiloko oyo ekomi sikoyo tango ya kotumba viande na biso. Viande nde tovandisaki yango oyo. Yango batisango mwa huile muke ba maman. Côté goût, très bien. Yango batisango mwa huile muke pona tumba ngo sikoyo. Oui, vraiment ka muke. Nazo tumba ngo na air fryer. Maman, pilipili nanga yango oyo. Nalinga ezala mwa ba moko mwa ba morceau ya matungulu poivron, soki poivron rouge ezalaki ngai sala ngo bien, mais nazalika na poivron vert. Viande pe ezotumbama na balusi yango déjà. Solo moko eza ba mama na ndenga mukete komela mai ya coco ko ya kokoti, c'est ça mai ya coco, eza très bien pour la santé. Osala okata ngo mike mike na oliango malema malema. Voilà bandeko nanga nga na sisi kolamba na sali pilipili oyo toliaka na ndako yango oyo ebimi kitoko oyo eza
na gamelle wana ya moke na robomba yango et puis oyo eza na bouteille ya moke na tiki potolia pilipili eza makasi ebimi kitoko matembele pe yango oyo bandeko nanga tolambi yango vraiment kitoko elambami kitoko sikoyo nazotia yango pe na gamelle oyo biso nyonso toyebi bamama nde tosalaka donc nalongoli yango na olongola yango na nzungu natie na gamelle e na oconserve yango bien soki esili nango moto nde natia yango na frigo. En tout cas matembele peni kitoko bandeko nanga ngolo eza pete mais etiaka pe biloko kitoko matembele vraiment ebongi kitoko makasi yango oyo na okanga yango natika yango esila moto. Voilà bamama ngalobi naza na bakursa kosala na olamba te na kobima nanga toute la journée nayebi ke en tout cas biloko olia ezali. Voilà oyo côtelette d'agneau etombami kitoko bandeko nanga bomoni nasalelaki yango mwa sauce ya poivron na oignon na mwa tomate moke oyo na ngai natia na piment oyo nasangisaki na piment avant nasangisa na piment nalongola ye mwa ndambo yango oyo natia yango na viande na biso po ezala sec te yango pe ebimi kitoko. Voilà idée recette bandeko nanga idée recette na anticiper na cuisine nanga pe c'est vrai que naza na biloko ya kolia biloko na lambi soki tolia yango lobi te tokoki kolia yango jour ekolanda naza na temps na kovanda ata 3 jours na lambi te pour nasi na lambi biloko nanga ya kitoko na conserver yango bien et tokoki kolia yango pe 2 jours après soki na olia yango 2 jours après na otia yango na congélateur mais soki na kolia yango le lendemain na otika yango na frigo. Voilà la famille tokomi na suka ya bilobo na biso na anticiper comme ça lobby na kobima bandeko nanga na ozala préfété na zonga na ya kolamba na bongisi biloko nanga na tiki na obima nyonso na ozonga na ye na okuta biloko olieza et voilà. Merci beaucoup bandeko nanga ndenge botali vidéo oyo motivation dans la cuisine et des recettes du début à la fin. En tout cas nga bandeko nanga biloko na lambi ebimi vraiment kitoko. J'espère que yo pe okolamba okotiela ngo mayele ka ndenge otielaka ndeko nanga et bokolia kitoko nga na obunda na kaka na coco nanga noix de coco na coco bimisa mote donc na ozwa temps na longola ngo malembe na kati yango na otia ngo na frigo na olia ngo na lipa malembe obieka pamba ko grignoter. Voilà la famille coin de bonnes affaires ezali tobenga tozwa barobe ya baoccasion nyonso ya baprix nyonso ezali maputa po esala biso bien bamama tokutani pardon mbala nsima mpona bavideo mosusu nzambe apambola biso nyonso vraiment merci mpona soutien na bino bandeko nanga merci mpona banouveaux abonnés oyo boyoko rejoindre biso na famille Belinda Benz TV boye bolamu bandeko nanga nzamba batela pe apambola biso nyonso. Bye bye.